kie o tokende tumba pe tokunda mpona ekolo na biso Kongo Kongo Nzambe akela mokili na bikolo monene ekokabola na biteni ya biso eteni tozwa babengi Kongo etunda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etona na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe tozali panda jamais 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 tokozonga lisusu na boumue yawe apesa biso mabele ya motuya ekomi opesa basusu mitema sabolo yawe apesa biso mabele ya bosoli ekomi opesa basusu mitema ya suwa yawe apesa biso mabele ya kitoko ekomi opesa basusu mitema ya mabele yawe apesa biso ebele ya mapangoli oya tosambala tokufa mpona Kongo Angola Zimbabwe Namibia topesi bino melesi ya bo biso baso medona me sima ya mokonzi tobenga na banguna balonga te kumu ya mboka muzelo Desire Kabila atelemi mpe abeleli ete banguna bakoteli biso Bandeko bomesala kolanda biso bozali branché sur la 3W radio-télévision Lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot développeur tale moto toujours na kati ya bato lelo na yambeli bino mupaya munene kalate bokomona Mbote Kroko Aluozi Mbote papa DSV radio Lisolo ndeko na ngai Kroko Aluozi lelo toyambio na radio-télévision Lisolo sangonini ya malamu oyo omemeli biso Papa DSV merci mingi pona ndenge na ye awa na kati ya Deutschland donc oyo ezali penza Bundesrepublik sango na eli bino ezali sango keto yaki awa na kati ya Bundes pona kosolola na ba décider na banzi bino mo bozomona mbutu ekoti na majorité présidentielle na kati ya Congo boatu ezali kozinda bampuku nyoso mike babandi kokima donc peuple congolais bebake suka ya masolo ekomi kala mingi te donc tozo sepela na biso na bino peuple congolais libération ya mboka Congo ekomi pembeni donc suite mususu na eli bino ezali ke biso bakroko Aluozi tozali toujours sima ya ndenge na lobaka na bino docteur Kroko Aluozi likambu oyo tozali koloba likambu ya G7 est-ce que toyamba bango na kati ya diaspora po balongwe na majorité ou bien totika bango bon papa DSV likambo oyo eza pena na kati ya bureau d'étude tozotala ndenge nini tokokendele na bato oyo de toutes les façons oyo nyonso ayebi ke asala mabe na Congo azala toujours poursuivi po esprit tozalaki nango ya limbisa il faut to changer tokoma motema makasi oyo asala mabe akosambisama oyo asala ne mabe te akoya akose justifier pe tokoki koyamba ye oyo nyonso ayebi ke aza na makila ya peuple congolais na maboko na ye tokolimbisa te tokotika te donc problème eza nde yango wana mais eza décision oyo tokozwa dans l'ensemble biso nyonso bakombata ye tokokutana le 10 tokozala awa na Deutschland tokokutana susu na Cologne nde tokoyeba nde nini tokosolola mpona makambo wana il faut koyamba ba oyo bazokima kanambe ou bien pas donc wana tokosolola yango mais eloko kaka tozobisa peuple congolais mbutu ekoti kuna bato ya majorité bakomi kokima bango moko donc libération ya Congo kala mingi te ingeta epuis tozosenga unité ya peuple congolais baopposant oyo baza na Congo bosangana bozala bomoko to travailler ensemble po tokoka kolibere mboka na biso ingeta donc ndenge bopposant baza dispersé donc bosengi vraiment unité pour na baopposant nyonso tosengi unité ndenge basanganaki na Sainte-Thérèse donc bacontinue dynamique wana eza très importante donc basangana bango nyonso tout tolingi peuple congolais ya nord ya sud ya est ya ouest
bozala bomoko baoposa bino nyonso bozala esika moko biso ape na diaspora toza bomoko po l'unité fait la force soki tosangani nde tokoyeba nini tokolibere mboka na biso baoyo ya G7 baza kokima moko na moko tokotala bango cas par cas oyo aza na makila ya peuple congolais na maboko na ye akosambisama mpe akosimbama mais oyo aza na ye innocent tokotala peto yambi bango po il faut toyeba siko ko utiliser mayele oyo bazwi kuna tozwa ba idée na bango po toyeba ndenge nini tokoki kosala dans l'ensemble po tolibere mboka na biso. Merci bandeko wana ezalaki intervention ya ndeko na biso okroko a Luozi bino bandeko oyo bolandaki biso bozalaki branché sur la 3W radio télévision du solo ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertal ndeto comme na suka masolo à suivre bye bye. Aye. Bateau.